Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la paix de notre Dieu soit votre partage. Bisika nyonso oyo ozolandanga tika nzamba lola o abatelaka abatela biso oyo abombaka abomba biso bolamu nzambe etika biso te ezana biso bisika nyonso. J'ai ainsi déclaré pour toi au nom de Jésus. Amen. En tout cas, au s'abonner, ceux qui n'ont s'abonné, na bondelio, s'abonner, aimer, partager, au check commentaire, nzamba ozanga te ko pambola yo. Léo na yo ko sala analyse ya makambo ezo leka, les enfants de Dieu, peuple de Dieu, tous à la ini. Tous à la ini na Congo, Jésus-Christ est notre Seigneur. Na Congo tozo sambela, mais kaka biso moko na minoko tozo proclamer Congo ko bongate. Tandis que la parole de Dieu nous dit, pour l'amour de Jérusalem, je m'éteins jamais. Pour na bolingo ya Sion na kokanga monoko na ngati. Bolamu na biso zo dépendre pe na mboka oyo zali. Et Bible ke musika elobi okoki ko finga mokonza mboka te. Pourquoi? Parce que toute autorité vient de Dieu. Bandeko, to benda ba malheur mususu. Bible obi mon peuple périt par manque de connaissance. Kozanga koyeba eza liwa ya ndambu te eza liwa ya mobimba. Bande konanga to linga na tango toza na bon moy. Lelo to uti clôture ya 3e jour ya conférence ya papa Kiziamina qui bi l'agent Oscar, évangéliste Kiziamina qui bi l'agent Jean Oscar. Papa to na yoka ye nazala mwana mukie. Naeba ezaka bon ba 2002 ba 2001 nazaka mona muke naebi ya moko ndo fanda pa na biso bando sambela et pas papa Kiziamina abando sambela o. Donc papa na mudela bande ko linga pasteur na ye non lelo tozaka makasa ko critiquer et belé ba benda ba malédiction à cause ya maloba. La Bible nous dit ne jugez point. Bandeko conférence o ezaki pour tous les serviteurs de Dieu. Ezaki pour na basala ensemble, ezaki conférence parce que ebele tozo bika na ignorance. Et surtout ba jeune frère o ba koti le na musala ensemble, bazo bungisa batunzela na ba prophétie, bazo bunga nzela. Lelo mundimi a évité que les vraies prophéties c'est la parole de Dieu. O a évité azo basé sur prophétie et lelo les enfants de Dieu baza perdu. Ba famille panzani, ba famille kabwani à cause de la prophétie. Il y a des serviteurs au bazan manque de sagesse. Bazan la sagesse te na mitu na bango. Et conférence oyo et ramener biso le sous bisika to sal bisika to yeba kité. Il y a des salles il y a des serviteurs puissants au ba l'équipe ba te biso lilo bananzambe. Et le qui na clôture il y a papa Kondo a Kondo o azalaki lelo plutôt papa Kondo, non, Kondo a Kondo, nani. Cordon. Eh non. Pardon, en tout cas, bonnet, il y a maman Lorraine Bala, combo et chaparanga, vraiment, na salle de confusion, na combo mi balé. Papa a clôturé le lonan. Oui. Pasteur a clôturé le lot. Voilà. Papa Tambuluko qui dans na moi des combos et ça ranga ba confusion kondo na Tambuluko qui dans le notre patriarche papa Tambuluko qui a clôturé conférence ya lelo a teibiso moboko ya munene o soki ozangi ngono noza serviteur te dem na asaki révision ya ba prédication nyoso elekaki dem na ye ozaki lelo a parler biso sur l'amour. Mais ezaki révision. Le lorsqu'on a vendu na bolingo. Il y a des hommes de Dieu au bazan na bolingo te. Ngana zana sambelara et pas papa Kiziamina te. Je suis protestant. Ba présentant na 3 mois na papa molanga la protestant, na zu baptême na protestant, na koli et non servi Dieu na protestant. Sauf que mon ministère que Dieu m'a donné. Oh ya femme sage na pas moli ba ngana sa femme sage. Sauf que ministère, peut dans la ministère il y a femme sage. Mais, naza membre na CBFC qui tega. Moba nangaza étudiant, bientôt là, comme étudiant pasteur. Dans notre service seigneur, na protestant. Mais, et peki singa ite, CPC. Bat bebele ba eba angote, CPC.
Congo pour Christ. CPC Congo pour Christ. To sisi conférence lelo, mais to bandi propagande lobby to bandi makambu na biso na stade de martyr. Tozo sambela pona mboka, notre Congo est un problème. Mboka na biso na kimia te bitumba na est. To sangani to sambela parce que na Congo na biso c'est notre président par excellence, et ça Jésus-Christ de Nazareth. Yenda zo konza. Yenda zo konza. Il faut Jésus-Christ appeler sa papa c'est que disusu mayele ya koleka. Pourquoi a conduire lisusu mboka na ye. Ce qui total na Bible, il y a des présidents au bazaki basala nzambe. Bande koto lingana. Mais okomona kaka basala nzambe bazo telema na char bazo te ya batu. Kaka bango bazo telemela ndeko na bango. Apôtre Paul a lobby. Est-ce que lisu akoloba leki zolo na nguya? Aleki zolo na valeur? Est-ce que munoko akoloba ete aleki litoi na munoko na zolo na misu bazala kaka na nzoto moko? Nous sommes le corps du Christ. Lelo eleki kitoko conférence eleki kitoko comme na papa Jean-Paul Mayata atindi baba cameraman ya ba ko filmer atindi 33 transco ya minene. Pourquoi? Pour ekoko ça l'évangélisation ba pasteur ba pasteur ba église songolo pakala ba ye. Mais il y a d'autres pasteurs au ba vandi bozo zelate ba misusu ba publier na ba réseaux sociaux que stade de martyr ezanilé. Ko ka ba bozo kende plus loin ko lo ba ete. Pourquoi kaka na moment où ba faire ba nani ba beti bazape banana nzambe nzambe penda akela bango même si ba nzombo na bango zo rendre honneur et pas nzambe te lokola ezaki to et comme il peut temps ya notre Dieu sani atombwama tozo kende kuna te pona ko lakisa ke to tondisi martyr non ezo sala makuna. Pourquoi? Parce que ba beli ba bika papa kizami na kibila abandi makamba martyr le loté abandango lelo ta bandango tong biso tozaba na mikie. Comment ozo kende futi pe mbongo no ba ki bot miso ba kende plus loin akia futi $20 oyo ki pe l'europe ayebi kaka musique et puis sinon openza mbele kumute abimi azonga nda o gagner nini mais tant to sangani to kei pona okumisa nzambe na suka lango opesi ofando pamboli musala wana ozongi oza béni. Les hommes de Dieu bolingo eza la mitema na bangote. Nga naza ya réveil te. Mais rebata réveil to yeba kaka lelo baza bongote baza séparés. Et nous aussi les religions, tozo mibenga ma les religions, mais kaka ba religion batongi ba école batongi ba église. To mi constate la Bible nous dit on se moque pas de Dieu. Tout ce qui est la fanatique à l'église, à pasteur, non, tout ça la fanatique à Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça la fanatique à Yesu Masia. Na l'église, on semble la école les ali, ba hôpital les ali, mais au moins la mundimi a semble la l'église wana, bazo benga la moine na Minerval. Asala ngona kota boy ko futate. Ebi ke mbongo wane ko sunge ko pambola, mais azana mbongo te, mais bazo benga la moine na Minerval. Mundimi azo bela ke hôpital ba boy ko soigner ye. To mi constate bandeko. Tout ça la hypocrite. Tout ça la hypocrite naza pe fi rebelle te non, nazo sala pona bolingo a Christ. Où est l'amour? Bolingo ezate. Pasteur a comme côté le la moninga ne pasteur. Ce qui ko tout quel loin. Ba docteur au moins que docteur a moni loko na suki azo tindo lobi kende pas docteur moko boisa na commune lemba yaza makasi ne loko docteur a msusuana ata mukolo moko ta kenan akende église nzambe ata mukolo moko ta vanda yo kama te ndo yo kama te ya mais au moins que oza na do un miracle te mutaza na posa miracle okangi e kaka nzamba ko sala non et ça que ils sont comme bikisi mutu tika la kan église na wana et ça la batu misusu o yeso bikisa maki abikisa ki bango alobaki vas-y et ça la batu misusu yeso bikisa ki bango bazala ki na yé oui mais pourquoi nous les chrétiens où est l'amour où passer l'amour bolingo ezate leona beglise tozo sambela omona pela mondimi azo sepela lokola muninga longwe musala. Lelo toke na église te mais tozo kene pona kotala bilamba baninga balataki. Tozo tonga na église, korise na oba loba na raté, mais le pasteur bazo teya.
Non, tout tika ba hypocrisie. Tout tika ba hypocrisie. Na kata ba église, na kata ba chorale. Au moins on a oba loba na raté, on a oba sola raté. Tout la kisabolingo. Tout la kisabolingo. Jésus-Christ revient bientôt. Makambango zo salama. Papa kizamina kibila ke kon la kisate ke ya tondi sakite. A sala concurrence na mutute. Na beti c'était pe na zolo ba na sambela kan église nete. Na za protestant. Papa na maman na nga za protestant. Biso famille to za ba protestant. To zui baptême to koli to servir nzambe na kata protestant. Maman na nga lelo 45 ans azembela nzambe na sabe se victoire. To botami na bek lelo pe na ba église zo mona pe ba tribalisme ko tite na église. Ceux qui pasteur ose kolo ba repesta là. Non, on se manque pas de Dieu. On se manque pas de Dieu. Notre Dieu est là. Où est passé l'amour? Tribalisme quand tu na ba église. Ceux qui besoin mon comment quand tu na pasteur aux apôtres athées. Dieu est juste. Napona bolingo nzambe na parce que na yebi je sais bisika nzamba lokotanga. Na yebi bisika nzamba lokotanga na yebi bisika nzamba zokenanga na ko défendre etinati. To la kisabolingo les enfants de Dieu, to la kisabolingo. Le lejon d'église, aux autres la kaka alata ki mabe, alata ki to côté, asali boye, asa ki to côté, alata ki to côté, yo lata ki to ko zwani libado lata ki to. Pourquoi tu ôtes les melamosa nzambe? Pourquoi? Ce qui diable a régné dans martyr, pourquoi pas Dieu a régné? Pourquoi pas? Pourquoi pas nzambe a régné? Pourquoi il s'est mis dans martyr? Pourquoi? Parce que maintenant tu as un martyr, tu as un Congo. Donc, tout le monde a martyr, tout le monde a Congo. Et ça, prier pour les nations. Congo pour Christ. Tout le monde pour le Congo. Notre Congo va changer. Notre Congo va changer. Na Congo, na Yesu Congo ko changer. Congo est boye. Insécurité. Nani bo nzamba za capable. Yako komisa minduki banzete. Mutu penda tomboli munduki boye. Munduki ane komi nzete. Telle est la place des artistes, pourquoi pas prier na biso changer? Pourquoi pas prier na biso bongo la makambu? Bolobete na Congo, il y a un Dieu. Oh, Mosala Nzamba lobby. Elisa lobby, il est temps que batuba yebake na Israël, il y a un Dieu. Et moi aussi, j'ai dit, il est temps que na Congo, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Oa salaka. Bande ko totika ko telemela ndeko na biso. Botika ko telemela ndeko na biso. Le loba titre comme il ko jouer à chip shop. Non. Pasteur qui aza pasteur te. Aza évangéliste. Le loba il faut pas que aza mo kondi apôtre. Non, Bible lobi na biso te ke apôtre aza mukolo ya pasteur. Non. Mais ba ene baza. Biso to koti na musala nzambe et tozan na ba ene. Ceux qui ont respecté ene na oto otika lozala jamais béni. O ko telemela ene na ote. O ko telemela père spirituel na ote. O ko telemela ete. Au côté de mes pères spirituels, ils appellent ma comme père spirituel à pambola yo. Il faut respecter auto sa père spirituel. Bah né au côté de musala nzambe. Il faut respecter bango. Mais il y a ba jeune pasteur au baso kota orgueil zakati na bango. L'olendo vantard. Au moins la musala nzamba zo tuna l'église de nous besoin la combien de fidèles. Non. Oh tuna rabongo. Non comme musala nzambe te. Nano comité, yo faut ya yo le message de l'église à 1000 personnes. Il y a 100 000 au côté. Ceux qui moutola mkolona moutaye moutumoko azana droit à côté ya te. Non. Azana droit à côté. Basala nzambe tozo voir misabango non, tozo voir misabango te. Yo nozo zango mabengane na zaboye ceux qui na bimi na ndaku na 2000 francs. Na bibi na ndaku nanga na zala 2000 francs nanga ata ba sali ba paie des fois ba 3000 $, kaka 2000 francs que j'ai. Non pesa ngo na amour. Yangondo francs nanga munene. Yangondo zo francs nanga munene. Parce que tant ata la lobby 100 000 ezali kola nzambe nanga te. 100 000 ezali kola nzambe nanga te. Na koki ko pesa pete o nga na zala ngote na pesa ka o nga na zana ngo. To tika.
koloba likambo ozangi koyeba te, il faut loba likambo yebi. Ko juger te pour lobi ba juger yo te. Yo zo te mais la pasteur wala tellement no pe l'église on a combien de fidèles. Et ça quand te pasteur a mouna za wa yebani no, il y a des serviteurs de Dieu au botam na roba nzambe ba yebani te. To soutenir de la biso to tika biloba loba to tika ko tele mais la pasteur. Il y a groupe de pasteurs au ba sangani pour ba tele mais la pasteur Kizami na Kibila. Batele l'évangéliste Kizami na Kibila pour annihiler yango non asali yango te pour intérêt ya yemoko asali yango te pour intérêt église asali yango pour intérêt ya Congo to sambela pour les nations parce que notre bénédiction doit dépendre na bisika yo vandi et ça la mutu musoko pambola mabela Congo et ça la mutu musoko pambola mabela Congo te mais il faut mabele source et ça la béni yaya to lingana to la kisabolingo nzambe apambola yo sona betisi libaku en tout cas ba mille excuses parce que bolingo ezate soko za na bolingo on a terre ko critiquer muninga no pasteur te soki ba docteur aya sala bien jamais ba lobara eloko wana so moni ki ya komi na suka otine ba docteur mususu pourquoi parce que ça la pose à sauver nzoto na yo et bon pona ko sauver molimo muninga te to lingana ko to laksa bolingo et ye bala ti opi bala na nzambe opi bala na nzambe te où sont passés les enfants de Dieu bolingo wane out eke wapi bolingo wane eke wapi ezo kipete on a sa église boy le kolo za na Congo etali yo etalinga en tout cas to s'abonner to aimer to partager naza la posa na yo ndeko nanga o s'abonner o aimer nzamba ozanga te ko pambola yo. Bye bye. Lobi pe na Martine ozanga te koleksa bilili bomona pe makam ndenge nini. Te tonta kana stati.